na bino nyonso o bosomba fidélité pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino nzambe yalola vraiment apambola ba abonné na biso ba oyo vraiment bozali kotika te apambola pe bino oyo vraiment bozali nanu kaka kati la libunga apambola pe bino oyo vraiment bozali kofinga apambola pe biso bandeko oyo to bandi kozwa mwa conscience nzambe yalola azala na bino oyo ezali émission la bino ya éveil ya conscience éveil patriotique ezali émission oyo bisika to analysaka ensemble bandeko langa yango lelo vraiment tozali koloba po ete batu oyo bafingaka tango musu lelo na émission oyo tango bakolanda yango pena na bokebi ekoki peut-être kotalisa bango mwa nzela nini bakokolanda bande kolangai ezalaka vraiment esengo na tango motolo so talisaka opinion na ye pambate atako na nzambe tato yaki ko bikisa biso batu nyonso bayokela ete batu nyonso bandimela liloba te azalaki na 72 disciples oyo tolobaka la ba belge 72 disciples mais tango alobaki oya kolia nzoto langa akomela makila langa nde ye wana akopambolama 60 batala na ki balobi o aza démon azolo bala biso to lia nzoto la ye to mela pe makila la ye mais jamais 60 bakendaki 12 batikalaki ye atali bango atuni bango motuna lobi bino botikali pona nini molimo mo santo ekota ikati la petelo alobi po la yonde ezali nzela na maloba la yonde biso tozuli sekwa yangola tozali koloba ete 60 bazali metala parmi les 12 oyo bakendaki Yudas azalaki moto la mabe azalaki moto na mabe azalaki moto la mabe azalaki ayoki likunya ayoki motema mabe tango bapesi Yesu Kristo parfait mais yazalaki ko bomba misolo yazalaki moto la misolo la gloire Judas azalaki bisika etondisa minkembo pelo kumu po ete ya botami na kati la lokumu de Félix Tshilombo abotami kati la lokumu na papa Tshisekedi wa Mulumba politicien ya solo azalaki la tango ya lipanda asala makambo baike mais motema na ye ezalaki ya likundu na komona parfait oyo basopeli Martin Fayulu Madidi ya yoki yango mabe Yudas ya kwenza bwalu kutungila Yesu bwangata biuma aya kumpala kwa bantu na banzi bandeko langa boyoki ngi koloba nini tala mabe ebandi kobotama nzambe tata lobi oyo ezali kambo nini me bandeko langa parmi les 60 oyo bakendaki Mathias ayaki komonana tirage au sort esalamaki yango na yope oyo nano comprendre te malgré l'andako océan du Congo oza kati na mafinga oza parmi bato oyo émission ya lelo tokobeta zeke na banzi okoya o remplacer Judas olongwa na koyimayima yango la lobi nzambe ya lola azala la bino bo partager l'émission bo liker bo s'abonner Pambate soko s'abonner au Océan du Congo te laisse-moi te dire qu'en tout cas au kotika la moisi ya ligorodo po oye bimaka na molobe na bino Océan de la presse congolaise ezali nulle part ailleurs bande kolangai bonne année ndeko moko lobilanga mama c'est pas nga ko souhaiter biso ba bonne année te po tozaka na janvier en tout cas ndeko langa ta monsieur zaka oubli bonne année mais na lingaka te tozana bonne année o nga na lingi mokolo ya libération ya République démocratique du Congo wala tokoganga tolobi cette fois-ci bonne année mais bande kolanga na kati ya minyoko pe ya souffrance est-ce que vraiment année na biso eza bonne yo moko mitala to changer kaka page to longoli 2020 to koti la 2021 tala siko la 2021 bino bato bozali banda ya mboka na biso tozala kati ya mboka botala ndenge nini bazali ko préparer jeu 5 ekota la banzoto la bino tala modèle bazali ko préparer vaccination yango bande kolanga totambola nanu na vidéo oyo ya président espéro tanzanien ou ministre ya Tanzanie oyo atelemi aza koloba latina ya makambo ya vaccin ndekolanga bonne année na oyango vaccine. No injection should be inserted into a body of any Zambian. We must declare that the vaccine is unsafe
until it is scientifically proved to be safe. Not by the Americans, like I said, not by the Russians, not by the Europeans, but declared safe by our own scientists and our own doctors. I heard somebody say, where are we going to get scientists and doctors? Well, if you can't verify what is given to you by your own people, then I suggest that you don't get involved in touching things that are made by others, because then you can be poisoned and we can all die like fools, like Martin Luther King Jr. said. If we are ignorant and we don't want to verify what we eat and what we inject in our bodies or ingest in our bodies, then I think that we do not have the sovereignty and we are not a state. We are now called a banana republic. But I believe that we have got some of the most educated scientists in this country and doctors who must be trusted to dissect the constitution of this vaccine and ensure that it is right and fit for our people. We may be poor, but we are not stupid. We can read when they write on the vaccine that this is not for distribution in the United States and this cannot be used in the European Union. This vaccine cannot be used in Europe. They're even telling you that this is not for us because they've got some other substandard stuff that they make for us. How do you know the injection that was given to President Biden is the same vaccine that is coming here? You didn't check it when they put it on him. You have not compared that vaccine to the vaccine you have received. You can watch it on CNN and say, even President Biden got a dosage of it. Are you sure? Did you see it? Did you get the drop and analyze it that it's the same drop getting into an African's body? I think that we need to be more responsible. And our salvation outside God will be by responsible governments on the continent of Africa. Corrupt governments, those who are just looking for money from the West, are going to kill their people like fools. We shall die like fools if we have a government which is corrupt and is only waiting to be given money by the international community. We should never accept everything that comes to us without verifying it ourselves. So I shall not debate myself our reservations on the privileged information that we hold about the coming vaccine. Bandeko balandi bolandi la bokebi. Azali bongo Tanzanien. Azali bongo parmi batu oyo. Bazali pe kosala Congo mabe. Metala ete ya lobi likambo ya ba vaccin oyo aboyi yango la dernière énergie la mboka na ye. Alobi vaccin kokota te. Po balingi basala biso ba carte. Balingi ete soko lingo bimalibanda ozala vaccin te bakangi yo. Soko lingo kende boy ozala vaccin te bakangi yo. Muyembe assassin ya République démocratique du Congo atomboli munoko koloba ete ba mesure za koya lisusu ya makasi koleka pamba te COVID-19 ye Muyembe na tongo la lelo na lobi nzambe ya lola azongisela yo. Trouble moko ya kosakala te na yo na libota la yo na makambo oyo yo zo la République démocratique du Congo Muyembe o recevoir yango na yo na libota la yo etika la témoignage na bato mabe nyonso bande kolanga pona nini makambo ya mabe boy président akei kuna po bino bolinga boy so la benge Félix Bolobi mabe président ya IDPS akiti la Brazzaville bakute na sasu bakie koyoka na lolenge li méthode nini bakonta ba vaccin méthode nini babanda ko vacciner ndeko la ngai toute arme forgée contre les Congolais sera nulée sans effet. Toute arme forgeront contre les Africains sera nulée sans effet. C'est le temps de Dieu. Bon, koki kokomisa batote, oyo nzamba keli la lolenge la ye. Alobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Asali moto na lolenge na ye. Alobi na kotisa la moto oyo sagesse pe intelligence na nzambe po moto oyo abika. Ache souffle na ye la narine po moto oyo akoma molimo oyo zali kopema. Yo olobi okota na kope po vacciner biso. Ndeko langa ba vaccin koya. Me yo ko banga tende kolanga. Kobanga tende kolanga
kolenga vaccin la bango wana te ndeko makambo lazo yebisa yo ezali makambo yo sengeli yo sala yebisaka nzambe talisaka nzambe boyo pe miyeba nani oyo zali yango lazo yebisa bino ezali lisusu tonte ndeko langa yo ningala ezali tan oyo zo kede po bika bitumba ya lolenge kokomela yo préparation ya biloko oyo nyos ezali kaka po ebangisa ba congolais babunda bitumba te po mundela lingi te ke congolais a revendiquer ba droit na ye mundela azali kobanga ete congolais asala makambo oyo yabima na kati na libunga pe libebi oyo po bayebi ete mokolo congolais akozwa conscience nzamba pambola auteur Folfano po ete ayebaki alobi Afrique eza la forme à revolver dont les gâchettes se trouvent au Congo ndeko nanga komona keloko lete za mukete c'est le Saint-Esprit na révéla qui tango yo zo conscience bazali ko botela o makambo ebele po ba intimider yo mais yo muto za la nzambe muto yo kaka mongongo océan de la presse ko bunga te ko chancelier te pamba te ataba beti yo vaccin wala ekosala te la nzoto la yo kaka soko sala kondima okomona makambo le kokokisama kobanga te okozonga pe na précipitation te Dieu le créateur ayebi moment ayebi tango o esengeli te bino bolongo la bino la mikili bapaya boya ko industrialiser mais avant les tenter après les tenter pour ekozala tango te mais nangonga oyo mokeli na yo oyo le créateur le Dieu des cieux et la terre oyo ayebaki ke ba congolais il faut bazonga po ba industrialiser mboka la bango biso tozo délivrer mboka oyo bongo yo ndeko lango ya ndeko ko banga te oyo sala elaka abongwana te aumela la bonzambe na ye Biblia ezotalisa yo nanga soki lelo tozotombola ye ezali pola ba promesse na ye ndeko simba bilaka ya nzambe ko banga te covid-19 eningisa yo te ezali maladie moko po intimider ba peuple Congo po ete to revendiquer ba droit te mais lokola tozala mokeli le Saint-Esprit nous révèle chaque jour lo lengeni to rosala tala maloba na yelio yango e kota la kati la yo ezwa esika po ete obanga te komitungisa mate oba kobeta biso G5 ekosimba te ekodenda ekodenda ndeko langa na yebisaki bino avant maponami avant to ke na Félix asala o asali lelo bobungisa ka be mission ya océan to boni merci na ndeko loboko makambo nanga que Dieu vous bénisse na yebisaki bino que Dieu m'a révélé tango la zo remercier na lobi soki Félix asali eloko la République démocratique du Congo na kopa sur la Bible et la TV na tumbia on a lobi Dieu tu es menteur comme il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Yango no boni lelo igno sacré to komi wapi la igno sacré to komi wapi Mike Mukebai to komi wapi ndeko Eliezer to komi wapi ndeko Bemba Gombo to komi wapi ndeko Katumbi to komi wapi bande kwa IDPS bondi pe bocheli suma boko la moto boza kolela nini to yebisaki bino boko zonga maboko pamba boko zonga maboko wololo bemba nzele kokomela yo molai makole kokoma yo kilo tolobaki boko zonga maboko pamba lo sako bokulaka kilame plus 49 bokilo lokole fampekato merci ndekolanga po ete yo kakanga mwa mingi merci na papa Edgar Wamba tous ensemble bande kolanga ba peuple congolais toninga na tête tozala nzela ya malamu merci encore une fois la président Eli Martin Fayulu Madidi pona koyoka papa oyokaka merci na yo pe merci na yo Direkab Mwalim na yebi ke la kati ya bitumba oyo tozala bino elongo tokozala toyebi ete tokotombola pe pema ya malonga ezali kobima après le vent toza ko kele de ko lakisa batu ete de quoi les Congolais sont capables mindele bobangate tozali ka kozongisa pendile à l'heure po bino bolongba nanu na likolo ya biso ba Congolais to boyi bino te to kozala posa la bino mais na lolengo o bino bomi kotiselite mindele bomi ya mabe boye na escroquerie boye na kobebisa spiritualité boye na envoûtement boye na division alors tozali kozongisa pendile à l'heure bande kolanga
bakumisi Bemba bayembeli Bemba Zakaria lobi Bemba oza la chor nanu tomona ba plan boyete oza régime opesanga mota muke nanu tomona ba plan boyete balobi Bemba za charman oto embela aza mwana Congo oza mwana Congo te ba gloire ya boye bonheur ya boye pone bosoko ko supporter yango te Bemba tolobi oza mwana Congo jende talo take tumba tala lelo humiliation matame soswe yo tala sonia lolenge boye bino boko démissionner na union secrétaire bino boza ba partenaire bino bolingi totalisa ki peuple ba vautour oyo ba kaima oyo ba kei kula koluka poste lelo oyo bazui yango te parce que nyonso eze pa Kabila c'est manqué la bango tout alingaki alakisa biso ke toza na bato te la République démocratique du Congo toza kaka la ba marionnette toza kaka la ba escroc yango moni nzamba yebaki kopesa Esaïe 6 alobi na ko exterminer race oyo na ndircir mitema la bango po ete lobby ngala ko exterminer bango mais il faut ba kota ba sangala na boatu moko ba koma mutu moko ponga nzambe la sala toza okela biso la suka judeka na loba poza makamba mboka bande kolanga lelo Bemba gombola Moïse Katumbi baza koyoka soni po baloba ba démissionner menacé balobi ba démissionner na bango balongo la bango na union sacrée nani abenga ki bango nani signé ki na bango contrat tala président Eli atali bango ayokeli bango mawa mais biso tolobi bato ya boye mawa la bango ezali kotinda bango bakende na place eza destiné pour la bango basua mamino pambate bazali bato la lokoso bande kolangai toko fouiller na passé Peter Chani toko fouiller na passé biso rapport mapingi yango to telemeli rapport mapingi yango toza kolobela bino baïchwantomo baileka batomi tout ezosala te boza dirigé par les Rwandais biso toza ba Congolais toza pona libération ya République démocratique du Congo bo oser ata mukolo moko te kotanga komba fayulu la buzoba la bino parce que atalisi la bino ete azali moto la mayele atalisi la bino ete libération ya Congo nzamba tchaki na nzela la ye mais bino bolobaki bo intercaler arche de l'alliance tala kufa ndenge koche palabino rapport mapping ba mort subite lelo ba kufi combien la est lelo ndenge tozolo baboy ba soldats congolais na teni ya Congo bazoboma ba congolais est-ce que ce sont les congolais lelo oyo makambo eza kondongwa la CNC bande kolanga IDPS bolo balisusu ndebo bande koloba boboya lisusu makambo babanda ko boya lelo Kabila prouvé bino ke eza élargissement ya FCC cash et puis ali pasi pe mabande kolangai na suki si awa po ete TV za ngonga peji de kaza lipe ko batelanga soki toyoki mwa malamu tolo bakape malembe nokite pase ko ya lisuku leka matondo ekomela bilo batu bokolanda biso lelo tozali koloba pe bokolanda la bemission ezali koya o tokolobela kaka makambo eza na Congo o ezali kosalama ezali pasi pe mawa nzambe ya lola azana bino merci mingi équipe technique la biso wana la moni bongo mon réalisateur Judeka que Dieu vous bénisse ya kopela libota na obo bimba pambate moko na lobi na banzi ete bokelo kotika mona na ngelo tika nzambe penza azana bino abatela bino courage na libota molimo mo santo et que le pe ebatela bino merci encore une fois dans notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci na Pape Joy, directeur à recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi, Parabe Miso Bangai. Et merci na Binonyo Sopenza, Oyo Bolingaka, OCR de la presse na Obolingakate. Merci na Yo Penza, mon ami de tous les temps, Made. Wana moni Lik Makanaki na Autriche. Yaye Eratakate, Lik Makanaki na Autriche. Et mon ami de tous les temps, Dieu nous le soit, là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Vive la République démocratique du Congo. Satan, merci pour la cocotte et la bango, pour être panzali, na union sacrée. Bye.